Bonjour, Maman Marina Nzebo. Message on a préféré, vidéo on a préféré que ça on a yo. Pour te yebi tout le monde a n'engo partager ba message, ba information. Na si que ce qui est comme il pas na yo, au ça la vidéo na yo, au ça la recherche na ndenge na yo pe au koma pour que vous partagez message pas ba député na biso vice gouverneur pas mona balo balilo ba moko pour na population locale. Kuna likambo itali terre ya Silou. Silou abuka bandako le 15 décembre 2021. Silou abuka bandako na Maluika Kanouveau kasi Kanouveau rai na liboso na kawana oyebi yango na utimo ba image wana na tie wana ozomona otala ba image wana obe osala pe tu okoma kuna otala esukan ndenge ekoma atiti ndenge kota pour que ozo ba image ozo sunga ba image o babukela soki ba image ya kala va babuka pe oza nango otiela bango basala différence po Silou asala elo mote donc tomona soit toyoka vice gouverneur oloba nini po manda na bango bako profiter ko bongisa ngo na makambo oyo surtout pona biso bana lokala to profiter pe ko bénéficier na bakonzi otozwi à ba niveau nyonso donc message ekomeli yo eza pour que osala nyonso okomisa message ya ndenge na yo osala video na ndenge na yo soit osala ba publication ne omesana po oliesa biso na publication totanga makambo nyonso pana yo na niveau Facebook et TikTok pe tomonaka donc et osunga biso bana lokala. Merci beaucoup.